boye bangai oboabi loba boabi sala nyonso kaka bino. Merci maman pour la confiance. Toujours dans les boulots. Merci maman. Nous sommes dans les bruits. Hein? Dans les bruits. Non, bando s'en charger na bino. Mais mutu oya ko sima sila na ngambu na ngai à côté na bêtise étant que nga tonton Hervé, étant que tonton des abakou non s'en charger na bino. Vous comprenez? Toti kaka ko memisa sila kuluze na makambo aloba le makambo eza loyal eza normal. Biso so tonga to boto un problème pour ani. Na nga hypocrite na moti. Nous sommes tous des hypocrites mutu nyonso. Moi j'affirme et puis je confirme ça que nous sommes tous des hypocrites. Surtout nous les comédiens, nous sommes les hypocrites. Vous êtes des arrogants, vous êtes des arrogants. Vous êtes des orgueillés. Vous êtes des complexés. Débat à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Un grand merci à vous, chers internautes, partout dans le monde entier. Je suis sous le bakou Rolanda Yabino, humble serviteur. Au nom de tonton Hervé Lessayo, mais ça toujours que ça Yabino à travers cette émission, analyse en parti pris. Analyse en parti pris, les émissions de celle Rabino analyse selon l'actualité, c'est comme la biso d'ambo cannabiso, musical, théâtral, politique, toutes les actualités, tout méga grand que développement quand 4 émissions à biso. Aujourd'hui, je dois parler de l'actualité à faire actualité comédie. Hein, à faire si la Bissau la belle vie au Toxo Kindewapi parce que non j'en ai marre. On en a marre d'affaire oyo. Congolais Koko Matina imagination à niveau pourquoi? J'ai une vidéo on a entier la bino boromo na yango et sa vidéo mo belle vie à sala qui na ndé qu'on a biso junior Lusaulu. Et quand des arana ambiance la vidéo il a dit que nous sommes dans les bruits hein. Page me réjouis postant le belle vie. A lobby ke bazan bouye baranki na bangwa bazan bouye do bazan akoyo kate bouye wana ya lobby on eza ke bazan akoyo kanate yena sila bisalo. Il faut tout arrêter ça, on doit découvrir un peu, on doit parler tout me rappelle ko tambusa non mayele non ya congolais qui noa tozo me mango wapi hein tozo me mayango wapi eso ça vraiment qui to côté. Je tiens d'abord à vous remercier la confiance vous avez ça toujours à bien tonton Hervé en la bien mon et puis je vous demande de vous abonner massivement dans notre chaîne pour que vous la retraite information monter des mails TV original et Zawana, abonnez-vous en cascade tous les abakouk de SB, famille Bota Mobimba, vous s'abonner et vous allez vraiment bien makasi. Merci à notre 2G, merci à Patusiko, Papa Nelisi Kozik Sabango, Maman Pasteur François Souvent depuis Paris Église La Flamme d'Ifé, merci à mon vieux Sam Coucou le nécessaire, Sam Coucou le nécessaire, bon encore 3 fois parce que la radio, le Père, l'officiel et le Saint-Esprit. Mon Dieu, maman, aimé Coucou, moi c'est mon coup, c'est à Tal, la Linga, Mingi, mon vieux. Merci à vous tous. Voilà. Belle vie quand il a patron, on a si la Bissalou, Baza Bandeko, Baza ma soeur. S'il vous plaît, chers internautes, s'il vous plaît, belle vie quand il a patron, na Sissi l'impératrice, si la Bissalou, Pumba Sen, Mams, notre Mams, Mama Rosa, David Beckham, si la Ivoirienne, Baza Basser. Comment se fait-il, vous, le Congolais, Bozo Lingabo Kotsabango, toujours na ba polémique et zanga mutuna makolo. Donc, des bazan bako, ça est sur la vidéo, Bellevie a fait une vidéo, où il y a un frère qui a un tournage. On est dans le bruit, hein, bruit, il y a ambiance, il y a tournage, bah ça vidéo na junior Lusaulu. Mais Congolais a joué à poster ngo, alors oui Bellevie a confirmé ranking na itopé polémique na yé na sila. Tala lobi bazan ba bruit wana makele lo bazan ngo ezo leka na YouTube ezo tambula boy ya yé na sila bisalo. Botika na imagination et puis botika ba raisonnement ya bana miki ya ba zoba boy. Comment vous avez un raisonnement trop bas à niveau haut, raisonnement bourrique, raisonnement pourri et zanga mutuna makolo. Donc des bazan basan la bango sur la vidéo té. Soit cette vidéo est commis problème. Il y a un moment moi peu bastar on baza déjà moi élevé par rapport à Moussa na bango. Ba comment pe moi au 5 pe mission ba boy na e. A préféré na les gagner mission pas mutuna mo o ya yebi ke wana mutuna nga ya trahir ngate. Parce que so ba les gagner mission bo comme est-ce qu'on crée là ba problème. Tala likambu ya hypocrisie o mam saloba ki si la bisala loba ki des mission à Vincent Toulouse. Tala ndenge boti ba problème, tala ndenge koti ba rancune. Et puis, Bojina Makamusu, Bokotisina Teresa. Affaire Teresa, au pays sous et le qui problème. Teresa, en émission, Bareza, Yambe, Poka, Kalobi, Kaka, si la Bissal, Laza, Maman, na Bibango.
Abisi lande maman na biso bango ba comédienne et boti problème. Comment Thérèse akoba kasi là maman oh bino boko kanga expression ya mutu to be sentiment ya mutu. On les a sentiment na eza avis na ye. Ton reba lo baki ngane maman na bango ndenge lo baki reba sa maman ya ba mission nyonso. Maman ba sindi maman ba tala mona ba mbiliabel et nyolo ba bongo. Et ba Tatiana Cruz ya ba Anita. Tout le ba bongo to chango bongo. Mais Thérèse avait dit eza avis na ye. Sentiment na ye, beaucoup qui ko kanga yango pona nini. Bongi beaucoup tsango problème, beaucoup tsango problème, beaucoup tsango na pona nini. Congolais pourquoi raisonnement na biso eza boye. Tozana raisonnement ya boye pona nini, s'il vous plaît. Arrêtez ça s'il vous plaît. To sala ngo bien te comme okemabe. Ndenge to comme memango o eza vraiment kitoko mingi te. Vidéo kaka muto asali. On est dans le bruit, dans les bino, wana ya lobby wana a confirmé Rankin na bango. Botika molimo, on avait déjà. Moutou, pourquoi dans zoye bara bino tu vas toujours ça marambo. J'avais dit Moutou oyo ako simba sila bisala. Eza pechanga, eza belle vie. Na ndenge ya mabe ya bêtise. Wana étant que artiste et comédien, na bando s'en charger na bino. Mais Moutou oyo ako simba sila. Na ngambu na ngai à côté na bêtise étant que nga tonton Hervé l'étant que tonton des abakou non ça charger na bino. Je vous salue les abakou là où vous êtes. Na ko ça charger na bino parce que comme trop likamuke boy sila ozonga boy sila oh maintenant on a hypocrite na moki nous sommes tous des hypocrites. Tout ça la hypocrisie partout. Oh yo kasi masiranda za boy ndenga yaka ya mo ah tonton Hervé tshanga moi 500 yo asina kuzu tam sa beta ateka abetana teta msusu na PCT ah tonton va kabati akatela c'est mascara vangu hypocrisie ça mais pas mutu nyonso vous comprenez totika ko memisa sila kuluze na makambo aloba le makambo eza loyal eza normal biso so tolinga to botango problème poani nanga za hypocrite na moki nous sommes tous des hypocrites mutu nyonso moi j'affirme et puis je confirme ça que nous sommes tous des hypocrites surtout nous les comédiens nous sommes les hypocrites ba hypocrite yamakasi bana le tilobi bonjour kuluzu memisi sila na ma peka na mutu pourquoi lobi ke ba comédien baza ba hypocrite amitié na ye mokoti yabi nous sommes des hypocrites yemo pas hypocrite bobo ya mo hypocrisie ce que tant bino bolinga bobo ya mo hypocrisie ba to ba sala yango poani ba sala po ba to ba sala yango bino ce que bolinga ba sala hypocrisie te poani o eza sens bo tika to sala hypocrisie so sala yango to bimisa ngo ndie loté je m'excuse to bimisa ndie ba to sala mo hypocrisie wana ba futa il faut to sala yango po to mon importance à hypocrisie. Vous êtes des arrogants, vous êtes des arrogants. Vous êtes des orgueillés. Vous êtes des complexés. Vous êtes des monga betimi sato. Vous êtes des émission oya meka ndeboye bangai. O boni boye ko bi ko mo ndé bino ba spécial so bandé nini. Vous êtes dans le bien, vous êtes des arrogants, des orgueillés, des complexés. Des vagabonds. Vous êtes vraiment des vagabonds. Si vous avez mot vagabond, beaucoup de dictionnaires, et ça veut dire qu'il y a vagabond, lobby, ngande na lobby. Botika si la calme, botika belle vie calme. Oh, yango wana to mona qui est ayaki ouverture, il y a restaurant, il y a belle vie. Boy. Oh. Mais tant des hommes ndeko ba yaki wana ba comédie ba yaki ba yaki ko présenter comme théâtre té. Ce qui bon fait que bo benga ba comédien nyonso. Absence car il y a si la nani a belle vie et comme remarquable et puis comme problème pour nanine. Pourquoi toi même en polémique? Pourquoi toi même en problème? Nathalie vidéo on a débat posté yango. Vidéo je crois et ça ma vidéo junior à ça na yeso côté na bande ba comédien à ça na yango à ça na yango na ba TikTok mais muta jongo na TikTok alongolo na TikTok a posté on a page Facebook. Merci la patrona. Merci maman pour la confiance. Toujours dans les boulots. Merci maman. Nous sommes dans les bruits. Hein? Ah, dans les bruits. Ah oui. Toujours. Il y a Belle Art Télévision, mode tournage toujours quoi. Chez maman il faut coup. Bervé a dit que nous sommes dans le bruit, tout ça à makelele. Entre bango entre nous les comédiens. Pourquoi on a besoin de pas on fait na captura tana relax sabino.
bino bato bosala makambo oyo mpo bodivise bato bino bato bosala makambo oyo mpo bokabola bato bokeba moko tokoyebaka bino tokosimisaka bino tous les arrogants les complexés les orgueillés les vagabonds que vous êtes. Oh, mais trop c'est trop ça qui tourne, c'est normal. En tout cas, je vais demander à tous les comédiens. Parce qu'il y a des secrets, monsieur, il y a des comédiens, ils ont bimaka, bato abimisa za ba comédiens, ils ont un peu ba fanatique. Fanatique avant zo secret ya kati, ya ndaku na bino. Il faut moko na bino to be mi balé na bino ba beti yango libanda, nde monto libanda sa nini abimisi. Lelo autorisé na kati ya ndaku na biso to fandi boye, na ndaku na biso to lambité, to lali nzala. Lobi na tonga soki na yoki liso na ngwe pa ya mutu ya libanda, c'est que moko na biso na palé ndem ta beta ki liso ki ya lambité ya lambi nzala. Ezaka bongo. Parce que ceux qui muta lobité, bato libanda pe ba koyeba te. Lokola bozaka ba songi bozaka ba bato mo boza pona diviser pour mieux régner. Bolingaka bo kabula bato po bino bozaka bien. Oye choko ozongi choko OK kona chiki kotonga pio mabe botika molimo oyo. Sala musana na ndenge sengeli, sa musana malamu kolinga te balinga pona intérêt mon boy po yaka kotonga po yaka koloba mabe ya muninga. Wana eza kitoko ta ebele bazo tournanga ba film awa ebele bazo sala malamu po bakendaka kotonga baninga epa na bango ebele batole eza na esa bino ko moi mutoko ngai mukono sima ba film na mabona bosi akarate poka na lesaki nga moko na mi s'imposer non na kin so bino na boya na pe ko s'imposer na kin tota bino le na ko boma bino tota mango na nzena ko boma o kima nga po kotisa mutu ko kimie mais mutu asa kisi to nini boulot surtout na yesu na zungi est-ce que ngamu na biso na ya nzonzing bientôt là boye bangai oboabi loba boabi sala no nyonso kaka bino botika bango kimia. En tout cas tous les abakouk de SB famille libote ya belle vie kandi soko moni ndeko mo ba yo beta lisumo ya mabe pona ba sar na biso. En tout cas dénonçons nous vivons mutayo beta mabe ya muninga pembe na yo dénoncer to yeba Jezabel nde nani to yeba Judas nde nani ateka Yesu tokoyeba bino na misana na bino et s'il est en tout cas je vais vous demander vie si là bobeta kara les gens peuvent dire bato akoloba o esenge ba loba mais bino bocho na muntu na bino te so bokoti na muntu na bino ezelo mo ya malamu te bobeta na bino kara ba mabende so bino mo boleki bokombe ko sana ba clash o afingi o azongisi bo lobi bo asel bo ande mabe mais loka bato ba loba elaksa étoile na bino elaksa succès na bino elaksa impact na bino elaksa comment o bozana valeur et pas na bango bato wana bazolo bara ba biloba loba wana pour so bozaki na succès te ba ngiba vanda te ba message ba lobela bino so bozaki na impact te ba ngiba lobela bino te veut dire que boza maye boza sage bo fungama bazonga ba déstabiliser bino ba ki déstabiliser ba sa personnalité na bino ba ota musa bo sala keso ki liboso pour anika bango mibale parce que na moment on a bâti na théâtre c'est voudé pour anika izara bango bande ba koma bango mibale bazape ka bango mibale ba kitarate na bâti na théâtre à YouTube ka ba filmer na bango de tala manga ka ba filmer na bango de sala abwe ka nde bango de na bango eke liboso bango ba otonga bino bo ke liboso ya motu eza yango bo pesa nzambe merci bo pesa ka lokumu na nyonso ça pour la bien. En tout cas je vous aime beaucoup. J'aimerais juste faire analyse pour na ko kolobela na batamite ya mabe o bazo panza basango na ndenga mabe omoni le mwa mukebo au gravissant omoni le mwa mukebo au gravissant omoni le mwa mukebo au gravissant ezaki to côté totika arrêtons aux amalamu. Merci à vous chers internautes la confiance aux obéis ça toujours ya bino tonton Hervé Ossel ya bino Mosala. Merci à mon ami Lady Maître Patrick Beckham, l'œil de l'homme, l'honneur du village, le leader de tous les chanciers. Clin d'œil à lui et abonnez-vous dans sa chaîne YouTube Patrick Beckham TV pour n'avoir raté l'information sur la page Facebook s'abonner aux Amala. Merci à Tracy Melinga Pro, Motema Godi Diasouka, Pasteur François Vang depuis Paris, Église La Flamme du Feu, Lily depuis Suisse, Lily des mois depuis Suisse. Clin d'œil à toi. Merci aussi à et tous les amis de Tonton Hervé, pas tous que papa Nelly Zik Sabango, notre DG, je vous salue. Merci à Mascara Vango, merci à
Parce qu'avant on appelle ça un garçon capable, un garçon du lait, un garçon du sucre. Poponini. Nani? Lait de lait. Adoyo zara lisu ya lisu. Mascara vangu lait de lait. Clin d'œil à toi, sans oublier Denis Merveille derrière la caméra. Et la ligne rabine nous sommes mingi. Il faut s'abonner massivement dans notre chaîne pour que vous ratez la information. Merci à tous mes enfants du groupe Galaxy. Hein. Je vous aime beaucoup. Hein. Tout le monde a besoin de théâtre. Il y a ton tour à Congo, na CBS. Botal Arabi chaque jeudi 18h40 et puis mercredi à 7h30 sur CBS Télévision. Bientôt là, tout le monde va filmer la chaîne. Mon corps au courant Nango. Sabino, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.